Puis na komi sanda menabi que ça grâce. Déjà muto aza na grâce divine abanga kate. Na banga nan. Et puis yo zanan. Muto mokili loko anga don na fandi na banda banga. Na banda calculer que muto akoko bebisela nga carrière, muto akosala nga n'importe quoi. Naliaki na bango, namelaki na bango. Mokola liwa nanga basusu balali na ndako. Lobi basusu bakobosa na bana na ngai. Bakoleka bana na nga bakobeta bango kara. Lokola naza na bomo yango nazobongisa. Avenir ya Miradine Ephraim nanga. Amen. Mawaye. Tango mosusu mwasino mwana no. Tango mosusu mobali na yo. Moto mosusu akoki osali sope na vie. Tango mosusu connaissance kaka. Bon ba règlement ya ki amitié na biso parce qu'à la base avant tout comme que oh ba Michel Intel tout ça no ba master. To latani ba bilamba, to yemi na batinel et puis le nzamba sali grâce to comme place to komi. Alors on a loi ya ki amitié na biso. Eza na mutu moko imposa déjà système. O ya la kisa biso ndenge yaza vrai face na ye. Soka bebani na mutu. Ceux qui babongisi ils ont plus pour intérêt na ye pour ya se servir na mutu wana. Ils ont vrai té. Ils ont o ya loba. Na loba na ngai personnellement. Donc déjà na mona mutu bongo ndeni litoko bongisa te ti mukile dae. Lo neno ka batu musuba loba bina filer musique ya matanga. Mutu musuba utiliser ngo loko l'insulte mais pour nanga na mona ke ayebinga na style la musique nanga. Musique ya matanga mais et joue place na musique ya Congo. Donc azo comprendre que musique mo bo ezala kité et yé yango to surnommer ngo kombo o. Naza vraiment fier nanga na obeta musique o ekokani na elongi nanga. Nga na regretter nango te. Na mona ke eza esprit congolais. A congolais tout ça bongo na mitu na biso. Tango muta souffraka. Tu vas calculer le nombre d'années na souffraki. Mais ceux qui ont comment pesa mutu, ba mi otangelo ba ne ozozwa. Pour so otali bien. Ba ne on na souffrir na mokili. Na ba ne on a komi kozwa mwa lipa. Ba ne on a souffrir eleki ebele. Biso to ba victime, ya basi mususu ba benga biso ba PD. Po ya ekanda position ebanda. Yosko olingi na ebandate. Koleka na mbanga bon wote. Yo personnellement kutanya na ngo vraiment guerre. Mais oui. Ozomona. En fait neto sala ba guerre na so ba musique bo. Eza pena na batu musu ba kenna na ngo odela. O eza ke to kwa wana tampa ko lubango na ba télévision te. Mais batu lo kwa musu ba vibratoire ya mamo bo yesu kana musique. Na yemo place ça. Na ngamo to bina ka ye to suka na musique. Mais ça na batu musu bakena nango pena na bandenge ke so nzambe te mais emsunde to fandi bwe isi bakunda biso kala donc bato abongo tant ya obongisa ezate mutu so futa ba musicien par exemple au travail c'est pas ça non mutu so futa ba musicien en public te mais abimana ba danseuse na e tu n'as pas si exemple la musique na exemple mais permettre na cha o quand même azo futa ba musicien en public te mais au moins na emsusu abimana ba danseuse na e na la fois passé na France na là moi quelques concerts fa kina beta na ba showcase na kutana na des combattants ba bisinga to déranger to tu ko beta pour to monako so là au kabola kana ba musicien biso to lingende mamba bongo na musique. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine. Alléluia. Et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien
les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde, comme vous le savez très bien, ça a toujours été un réel plaisir de savoir que vous nous accordez votre confiance, laquelle confiance est pour nous une marque de considération qui nous pousse à continuer à travailler d'arrache-pied pour produire un travail de qualité. Il est là avec nous, il nous vient de très loin, en dépit de tout ce qu'il a comme emploi du temps, mais du moins, il s'est donné la peine de se déplacer. Il nous vient des 0032 de la Belgique et puis il est rapidement venu parce qu'il devait répondre à ce rendez-vous. Mesdames et messieurs, lui on l'appelle Monsieur Hugues Binafilé. Pour la première fois dans cette émission, nous sommes honorés par sa présence. En tout cas, tout ce pays makasi to moni lelo. Tout ce temps à ta bon retour parce que tout le monde qui était. Oti mobembo mulai oye okuté na biso lelo. Hugues Binafilé. Sois le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup mon frère Matopi. C'est un plaisir parce que ça faisait un moment, par contre, Tenzalaki, mais du moins, le long de ma PC souffle de vie, à PC Makasi, Tokutani Lelo. D'abord, personnellement, comment te portes-tu? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Ça me bien. Et puis, dans un séjour à Paris, on a informé tout le monde. Si, justement, tout à fait. Séjour allé pour l'enregistrement, il y a 3e album, Détermination, dans notre travail en cheval, Kinshasa, Paris, Kinshasa, Paris. C'est bien ça, un plaisir à toi parce que moi, je ne voudrais pas tout s'attarder à passer parce que parcours, mais du moins on aura le temps à épingler certains faits d'actualité où Salamaki parce que biso malbosoto yambayo on souffrir quand même tout épingler rapidement parce que tu vends mingi na tourner na o yeli awa et puis na prochain album au batubazo zelango parce que les lots qu'on se le dise Binafilé ou commis symbole de jeunesse oyo bakoki ko rêver et puis ko atteindre des objectifs na bango c'est-à-dire aux fierté quand même de ba oyo bazotala yo bazomona na musika biso peut permettre biso en face boye de vive voix topé ça yo félicitations quand même parce que des places au outil na place au télémi lelo au sauf franchir déjà cap à moulay félicitations na yo ndeko na biso. Merci beaucoup et puis je n'oublierai pas de dire un grand merci à l'assistant de celui qu'on appelle Migene Masolo la vérité. Kuna Bosolo na Bosolo nde Bimarakuna. Merci beaucoup en tout cas pour l'assistance. Michel Combe Aigle Royal de là où tu es depuis l'Allemagne. Na Pesio Bambote Belé. Merci beaucoup na yo cher ami et puis na madame et puis na Libota Mobimba. Je n'oublierai pas mon ami personnel Fiston Mani sa grand garçon. Voilà mboka yana bakolo nango. Mais so tali likolo tali na se okuta ya zala na biso de tout le temps de tous les jours. Merci beaucoup en tout cas cher ami l'assistance na yo et puis Ricardo Zumbi. Ricardo Zumbi Nabingo satellite, tu n'as bien onani. Merci beaucoup quoi. Ricardo Zumbe, que Dieu te bénisse. Nazongela artiste nabiso, Hugues Binafilé. Lelo, même Jésus, Jésus de Nazareth, Moutramota quelque part. Nous avons la fierté à Rolobaki, nous avons la commune à Kinshasa, et puis nous avons la Barombo Beau Marché. Mais yo lelo, outi quelque part à Kinshasa, secteur Oyouta, les lots à fierté, c'est-à-dire aux apporter tendance, aux représentants valablement. Mais air bateau peut-être en désaccord nayo, il a utiliser origine nayo pour baluka peut-être ko quitter ça yo. Yo mozo ngone, ou prendre ngone. Déjà on appelle ça mais merci parce que ça rêve nanga. Rêve nanga alaka naza la fierté à commune nanga. Et puis bateau lelo akoki kofinganga mwana kisensu yazo kanisa zo finganga o azo sa la publicité ya place nga na uta azo edenga na publicité po aye bakena mwana kisensu nga moko na ganga ki makasi batu baye bakena mwana kisensu tina banze monanga ezali nazara fier nanga ozala mwana kisensu en tout cas ngoni mutu musa ko benga yo mwana kisensu po yaza mwana ya commune mo hotel mais ce que l'année, am sous commune hôtel yazo kumisa, am sous parent na yaso mona mbongo détournement.
musuba asoma wana mbongo ayiba mbongo na gouvernement akosoma akosoma ndaku na place fo bango basalela ngana fier na ba parents nanga na mo mbongo na bango pasi tokoli toza ba locataire te tokoli tobotami tokuti ndaku na kisensu et puis mwana moko te aponaka na kati ya libumu mama na yeke ndenge na kati ya libumu boye mama fona botama na komini boye donc soki mutu moko azofinga nga afingi o mwana yangaba mwana ya nini mwana ya komini moko bale eza lokola ozofinga baparent na ngai indirectement parce que nga te na ponaki na botama place wana baparent na ngai nde babotaki nga wana donc naza fier na baparent na nga ndenge bakolisi ngai na vie ya kofutela te na botami na kuti ndako na biso et voilà nzamba azwa lokumu lelo oyo ezokonte eza kozala mwana kisensu te oyo ezokonte eza lelo na nani bazala na courage quand même ya kolobaka mpe lelo na nga nakomi nani naza mwana kisensu epa baparent na nga mais naza papa ya bandako na nga na bakomune oyo yanga voilà. Mais pour évoluer dans le même ordre d'idée, pardon, mutumso akofinga mwana kisensu po yazaka na bandal ou soit na lemba ou soit matete. Mais so landeli au monde na pe msusu eza chez les pépés ou to chez les mémés. Ta place au commis. Na opa saka ba exemple. Par exemple sous pépé msusu pasaka na onatra. Non, et ala mutumsusu baboti papa na yo na lemba par exemple papa na abotami na lemba akoli na lemba kana ndaku wana ya babokoli papa na aboti yo mais yo tobetela ngotolo non so bateki lupango ngo yo kumbongo ya te papa na onda kozwa donc yo za koko lemba oza mwana lemba te yo za na okoko ya lemba po mukolo ndaku wana za pepe donc biso siko to abano buku a lopango soki bafongo bando tala babandi ya mai ya Prosper ya bienvenu bakomi nanga monsieur Ig batali petit frère nanga ima solo leki ya moto advi comment on advi batali mardoché mona suka na biso do toza fier na biso voilà plaisir à toi parce que oza fierté né na ba ki oza porter tendard ya terroir na ya coin na yo mais lelo est-ce que base na yo bazong c'est la oyo pesa pona bango kisensu parce que partout yo le karalelo au vantara kisensu na wana c'est-à-dire ozo teka yango positivement mais de toi-même je me rappelle il y a cela quelques années au salaire mission morona estimé aider na biso pour les mukindi au kota penza na base na yo au koti tina ba malewa tina ba vena ya quartier ba master na yo ba sœur tout ça au kota penza au chango sur le devant de la scène mais est-ce que kisensu na wana bazong c'est la rawa censeur ngana sala kangote po na ozele loko mobo kisensu fo ezongiselanga parce que même na commune na kisensu eza pe na bato ba détesta nga ya mutu saza mwana kisensu malinga abi na filete ou toi linga pe musique abi na filete a mwana kisensu maza par exemple fanatique ya musicien mobo ya commune mususu donc ngai nazo mema kaka kombo ya commune nanga po eza devoir nanga mais non sala ngote po bana kisensu ba ya bazongisela ngai yango ma bête à ba concert mususu mona pe mwana kisensu ate na kati mais j'ai des amis au baza plus proche nanga o to koli na bango pe na kisensu na zape na ba grand frère on to koli na bango na kisensu o na zara na bango ti lelo pe men nanga ezape na bato mususu bazongisela nga yango mais nga na yebite bato mususu azaka pe ma France mususu aza na Belgique mususu aza na États-Unis ma mwana kisensu nga na yebiete abundela pe musique nanga abotsa nzembo mwana na biso kisensu nga na yebiete mwana na biso kisensu abimisi nzembo na kende na somba donc ce qui na lobby qui bazongisela nga ou to bazongisela nga te réponse est en moins incohérence quoi donc il y en a ba o bazongisela nga sans que na yeba ba o pe bazongisela nga na monaka musu pe bazongisela nga te musu pe basepela na nga te mais nga na devoir kaka ya otombola commune nanga et puis lelo naza kaka suma na kisensu te naza mwana ya ba commune nyonso naza jeune sa fierté il y a la jeunesse congolaise lelo na encourager bato ebele naza na ba fanatique na Njili na Masina na Kingasani na Gombe na Bandal na Matete na Lemba donc voilà bien filé na annonce na ngai so landa nga attentivement na ba ke loko moko c'est-à-dire lelo za symbole ya jeunesse moko oyo mutako ko rêver et puis nzamba tomboli ami ko réaliser ba rêve na ye lelo
tout le monde a yo zo rapé temps ya kotambola par-ci par-là ozo tonga moi mutuka moi bon fait moi na ndinga odimnete ko na ndinga modestie tu vois dans mutuka moi ndako c'est-à-dire ça peut bien c'est-à-dire ils faire rêver ils ont peut ça peut ils ont stimuler ils peut ça peut espoir mais de la même manière ils ont peut espoir de l'autre côté ils ont même fait critique négative parce que on est en raté ce que question ce que pour toutes nos questions directes et yo ça la yango ils ont remonté ba ndinga moral to quelque part ba o ba mona ke o sala kango pour la que ça ke au commis toi personnellement toi tu te dis quoi ngai naza mutu lokwa bato nyonso nakokoka kosepelisa bato en 100% te parce que eloko omoni nde nalati boye nga mpo na ngai namoni ke ça me va mais moto mosusu akomona mais comment ye akolata pantole pasuka boye aye nango émission donc voilà nga napesaka nzambe merci ndenge alongolanga place alongolanga akomisanga ti lelo soki mutu moko amoni ke igaso mindako igaso mi voiture mpo na nga nayebi ke eza témoignage naolakisa kaka grâce oyo nzambe asaleli nga naolakisa kaka kouta dans le néant okouta na se mais nzambe atomboli oyo akomisi yo place oyo akomisi yo en quelque sorte eza mpona komotive koencourage mpe bajeune lokwa ya biso parce que nous les jeunes toza plus na badélire ya bilamba ya baambiance ya baboite ya kolanda bamomi mais eza mpe tokoki mpe koenseigner mpe jeunesse na ndenge mosusu ke ezala oza cordonnier ou tozalaka na mwa cabine na coin ou toza coopérant okoki koéconomiser okomi mpe na ndako parce que nga so nasomi ndako lelo eza teke nazwaki mbongo yango du coup peut-être nasalaki économie mo boye ya 2 ans nakangaki mpe motema ozomona eza na ninga nalakisa kaka bato moto mosusu akokama bina file 3 ans de carrière kaka asomi bakara asomi bandako mais moto mosusu aza pa sali 10 ans de carrière 15 ans de carrière asimba mpe mosusu bambongo kolekanga ata na bale ata na musique kaka te ata na bacoopération mosusu nakoki mpe koteya eloko mo soki garçon jeune o na 3 ans de carrière aso-organiser boye bonga 10 ans 15 ans 20 ans na mambotu nasalaka pourquoi pas nga mpe nasala lokwa ye donc nakosala ngo mpe lokwa voilà yana ndenge mabe te oyebi ke nga naza jeune oyo nasomela bamission na nga bavoiture mais bato ebele bamemaki yango na bacritique mais au jour d'aujourd'hui nazomona mpe bamaster misusu na bavie mosusu Robinho Mundibu atepe charo automobile bazosomela mpe bamusicien bakar nakoloba te ke balandi ngai mais eza kaka exemple ya bien mpo bazangaki mpe makoki wana te ya kosoma ngo mais peut-être nga na booste bango kaka moni eloko obi na fila osala eza mpe bien pourquoi pas biso mpe tosala yango mpe mpona baartiste na biso donc voilà c'est ça kaka mpona zora maloba na onde olobi obooste bango opesa mpe exemple bato mpe bazwi balandi yango parce que eza bien mais de l'autre côté bato je doute fort ke bato balanda bakopie mpe exemple peut-être ya kofuta bato neti en public bongo moto mosusu akozala mpe na baniongo na ye ana baproblème na ye azobatama makambo na ye eske yo tie bango boye devant caméra bato bamoni mpenaki enveloppe ekoti oexpose mpe bandeko mosusu so oza na niongo ya moto amona nde bafuti yo uto amona te oza kaka na niongo ya moto asengo kaka niongo na ye tomonaka moto akufi ana bomoi te akufi bakokunda moto memoka babi azalaki na niongo nani moto abimi ngai mais moto yango akufi déclaré niongo na ye niongo etikali niongo biso soki tofutaka bamisien na biso bato bazomona eza façon ya kolakisa bato ke toza organisé eza façon ya kolongola mpe basalite mosusu balatisaka biso ke balider congolais bafutaka bamisien na bango te epuis ezalaka basalaire te ezalaka nango baprime prime ya mutu bakoyeba ezalaka te neti mwa preuve ke lobi soki alinga alobaki ono nazwaka te baimage elanda ye eza na bamisusu tofuta alongwe mpe abi tofutaki te mosusu tofutaki alobi baenveloppe wana ezalaka ya pamba donc biso tosala yango te mpo bato banimise soki alongwe azala na discours mosusu involontaire donc bapesi ye loba boye mosusu mpe eza ye moko baétat d'esprit na ye to baméchant na ye etindi eke naloba na nga boye mais conscience eyebi nasalaka yango te mpona kodiminue bamasta na nga parce que baza bafrère baportaka mpe implice na orchestre eza nasalaka yango mpe nga moko te par force ke bofanana na filme bino balinga yango nga moko mpe nazalaka mpe na kati donc tolinga yango entre nous eza ndenge na biso nga na kotala kaka bapartie négatif nango te na kotala côté positif nango eza parmi makambo oyo esalaki bato ebele bakabelanga
moto mosusu omona afandi boye atindeli yo eloko atindeli yo kado abi natalaka ndenge otraitaka bamusicien na yo etouche ngai oya motu mo okabolaka na bato ngai eza na bato mosusu abengi ngai nabeta concert na biso ye pesanga 5000 abino apeso 7000 mpo nayebi ke so ozwi okabola na bamusicien namonako ndenge okabolaka na bamusicien nayaka la fois passé awa na France nalangi na mwa quelques concert faki nabeta na bashowcase nakutana na 2 combattants babisi nga todérange oyo te touti kobeta mpo tomonako so ozwi la okabolaka na bamusicien biso tolingi nde mamba bongo na musique parce que nga mpo natala bato bazoignore to natala bato baosepela na baacte wana parce que moto azoignore wana nayebi position na ye te so aza fanatique anani nayebi état d'esprit na ye te nayebi te volonté nini ezosala ye mpo aignore makambo nga naosala ya malamu donc voilà après motu nyonso akozalaka content te na baaction nyonso tosala na mokili tout comme nga mpe yana makambo mosusu mpe eleka mpe na baorchestre mosusu so natali yango esepelisa nga mpe te moto mosusu afutaka bamusicien moto mosusu afutaka bamusicien en public te mais abimaka na badanseuse na ye te napesi exemple na musique na biso azofuta bamusicien en public te mais omona ye mosusu abimaka na badanseuse na ye moto mosusu afutaka bamusicien en public te mais omona atindaka bamusicien na ye fo bosimbakisi somona moto mosusu afutaka mpe bamusicien en public te mais so azwi mpe mbongo apesa mpe bango mpe te nga mpe biloko abongo so naomona yango naosepela nango te donc soki bato mosusu basepeli na makambo te epa na nga nga mpe na rapeli boye osepela mpe na makambo te epa bato parce que moto aza parfaite aya te donc la personne parfaite alaa te na mokili nasepe un exemple na yo donc moto mosusu so apesaka na public te même na privé pa apesaka mpe te quelle intention c'est pas possible bon tout c'est raison parce qu'on est détendu mais bien filé les lots mon tout soit monnaie longue c'est-à-dire tu t'es créé une identité de ce mon monio avec au bien filé oui et ça bien parce que de monio p aux ayo moroté donc juste en face de nous aux en bateau toujours autour de toi que ce soit ici même au pays aux aura toujours entouré des gens et la question que aux vivre musique ils ont faire vivre yo succès ça aller et ça bien parce que mais c'est quoi le côté négatif à succès selon yo kofingama kokanisela ba combat otokutana nango na succès ba trahison na kati ya succès liwa ya na kati ya succès malade ya na kati ya succès côté négatif ya succès yango wana kozanga so ozangi bandima yo te mpo oza na succès ndenge tozalaka boye eza na moto mosusu aza mpenza master na yo frère na yo bofandaka na ye bobunda na ye mpe ensemble abimisa mpe mosusu baénergie na ye mosusu mpo bokóma place oyo bokomi maintenant yo okomi place oyo okomi ya komomona ko otiki ye mosika akomi na ye kokombattre yo akomi na ye koluka koma cause ya shit na yo eza na basi mosusu mpe toviva na bango aya mwasi oyo banda ovivre na ye mais lelo bokabwani oya comprendre kaka na vie kozala na kozala te pe ezalaka ça fait partie de la vie en fait voilà mais ya mona lokola kaka yo ana succès ye mpo na ye nde bokabwana faut exister sous te ozomona baza bato omona bozalaka na ye bopartage ba moment mais lobi akobaluka munguna na akozwa temps na ye ya kofinga yo ya kosala ba discours oyo ya lokuta sur yo akosala tout akosala akoya mpe na réseaux sociaux kosambwisa yo kobebisa image na yo or so oza nosu na succès te aloba oui azwi tokipe su te mpo asu na succès te azwi parce que ye agagné nini kasi bon après wana eza congolais na mutu na ye biso bacongolais na mutu na biso ezalaka bongo ke so bokabwani oyo ake kuna fo ake osouffrir ezala na mosala ezala na barelation amoureuse donc succès eza bien mais yana banégativité ebele basi bakolanda yo soki ozokoka mpe kodiscerne te okotika mpe mokili biso toa bavictime ya basi mosusu babenga biso bapede mpo ya ekanda position ebanda
yosko olingi na yebanda te koleka na mbanga moko te yo personnellement kutanye nango vraiment guerre mais oui attaque direct dans mosusu aye nde abe donc jo nde abe rêve na nga na kufaka ye nde tokutani boye ebandaka yo soki ozoyebaka na mosala nasalaka fo ebanda nanu te mpona ozwa na otemps musicien ye komitala parceke mutu aza mutu na batentation na makambo tu na asala ndeni asali boye te aza pede comprends est ce que soki obeta lisolo ya bongo après voilà donc eyana basi mosusu bayebi mpo na bango ke succès égal bimaka na basi ndenge olingi succès égal kendaka boîte melaka masanga siko babiso tomelaka masanga te tokendaka boîte te moto mosusu eseke ngai nasala mamwana te amoni yango science namelaka masanga te nakendaka boîte te so nake boîte eza nakesala showcase bafutinga mbongo nakesala ngo alors soki moto mosusu oyebisi eke nakendaka boîte te namelaka masanga te yakela ngo na ndenge mosusu ya bacondition bapesa ye bacondition eza badiscipline motu fo ozala discipliné na vie donc voilà c'est ça nyonso wana eya kaka na kati ya succès na succès motu mosusu mpe boyebana te bofanda te mayini yo kaka mpo yo wana succès te bato sala nyonso wana ofait bayinaka moto balingaki moto oyo bolinganaki te bayinaki te basepelaka nde na ye te voilà donc ye nasepelaka nde te nalobaki yango la fois dernière na bande nango so lelo avant kangela moto kanda pose-toi d'abord une seule question impact na yo na vie ya moto wana eza nini osala perte sa kanda ndeko na ngai nepsota perte sa kanda tomona amina bato mosusu mpo aza ya mosusu fanatika x maye na émission na yo moko boye aya komante yo ozela kala to osila on dirait ye moto azalisaki yo donc mutu oyo olinga mitya na place ya nzambe olakela mutu oyo mosala na ye abokolaka famille na ye bana na ye en si longtemps yo boza na bana wana famille osalaka mpe mpo bana no balia mais musicien ngo nanu afanda te akanisaki yo na mosala no fo ekufa mpo bana no bakufa nzala mais yo ozozwa volonté ya koboma mosala ya musicien ou to journaliste mpo kaka tokomi na monde internet heureusement tozalaka mpo nzambe moto alingaka donc lokola nzambe moto azalisaki nga mpo yo oyebanga eza nzambe moto azalisa yanga mpo nalongwa to mpo nasila ezala nzambe moto akolongola nga uto nga moso na mitambwisami mabe nde nzambe akofrape ngai donc moto amokili lokola nga wana droit te uto oza na pouvoir te ya koloba na nga ke okosila to okozala te mpo yo te moto ozalisaki nga mais même oui que na ba dire na oyo même na ba émission muso passé na zo ki tan Rolanda ngo ozo marteler on a trop déçu que yo pour moto atteindre c'est difficile confiance on est basé sur quoi parce que na mwana spirituellement oza makasi obatami wapi qui est derrière toi parce que na mwana nzambe tout d'abord deuxièmement na une étoile na moponami na élu de Dieu na yebi difficulté ya musique ya Congo matope c'est pas une chose facile garçon le quoi ngabo lelo na s'imposer pe na musique ya Congo et si on a coutu ba grand prêtre belé et à peine belé ba yebi ko yemba ko lekanga ba na mayela musique ko lekanga ba ya ba poto ba zape na ba mbongo msu ko lekanga mais em so sali nzembo batu ba yoki angote donc place on naza fier nango et puis na kumisa nzambe na bi ke za grâce déjà muto aza na grâce divine abanga kate no banga nani et puis yo za nani mutu amokili loko anga don na fandi na banda obanga na banda calculer ke mutu akoko bebisela nga carrière mutu akosala nga be n'importe quoi on pouvoir nous yango no wapi to banga nzambe te to banga mutu amokili non oko sepela na ngate otikali nango yo kuna odobundana nango yo moko pasi na yo ndoza kaka tant yo luka nga na chite nga za ko évoluer yo pasi no ezokola na côté ka ya succès wana c'est-à-dire parmi ba quoi ko ilanda moto azana succès net yo zana succès na bongo ohelaki biso pe lisolo comme quoi ikomaki net ba menace téléphonique ba menace ekomaki ya ko menacer ba membre ya ba famille tout ça bouna so ikomi kolongona jusqu'au jour d'aujourd'hui so ikomi kolongona contexte musical et comment ya ba menace wana et comment ba menace na ba attaque personnelle
finalité nango soki ekozani parce que biso tosepela na bino yo bimisi neti obimisaki mon choix koto eloko mosusu ebimaki c'est-à-dire bozobundabunda na baart c'est-à-dire oyo akoganye aganye okuna ezalaka camarade azalaka te kuna eza makambo course au pouvoir mais so bokomi olongo na contexte wana ekomi ya bamenace na batelefone ekomi ya bainjure mosusu déplacé oyo même eza kitoko te même bandeko to bana bayokaka yango ou alono. Bon, après liboso ebandaki na bandaki kokamwa après na komona ngo normal soki bato bakomelo ba message anonyme ba numéro oyo mutu anga komelo apo abuki na elobi donc elakisi nini ana pouvoir ya salo eloko te parce que mutu aza na pouvoir to force ya salo likamo awavertir yo te ayamba mo asali donc en fait eza nango kake biso toza bato tokoli mpe na basite kokola na basite wana yana n'importe qui akoza na numéro na yo mutu mosusu azalaki pire yo abaluki autilize numéro na yo na ndenge mosusu mpo akomelo buzoba mutu mosusu aza fanatique x azwi numéro na yo asali boye mutu mosusu aza musicien bozalaki na ye autilize bato bozwa numéro na ye bokomelaki boye juste mpo badémoralize yo après lokola banda mamongo banda osalama so 2 ans yango makambo tu baloba esalamaka te donc na comprendre kaka ke mais na stade lelo yo sikoyo parce que ezo franchir yo te ogéraka yango ndenge nini parce que c'est pas facile du tout nakomona yango normal nakomona yango ke eza ngai ntango nazalaki no ngai te na ndo amona makambo ya bongo te mais ntango nakomi nga nakomona makambo ya bongo donc voilà nazwi yango nashabitue nango nakomisi yango vie mo normal peut-être moto azokomela nga message moko boye ya menace ya mort to ya enlèvement to ya découragement ayebi te ke nana baproblème mosusu ya makasi koleko ya komi donc nana baproblème mpenza koleka oyo azokomela nga ya azokanisaka wana nde problème nzoka nga naomona yango la moindre des choses mpo nana baproblème mpenza ya solo ozomona baproblème ya solo eza na kokufa na kotika nini na kokufa bana na nga bakotikaka na nini oyemango meme na nzembo moko voilà baproblème ya solo eza baproblème ya solo eza mpenza lobi fo nasomba saki ya ciment lobi fo nasomba babarre de fer lobi fo bamisien na nga misusu baza makolo fo nabakisela bango mituka nayembelaki public banzembo basepeli nango lobi na kokomela bango nzembo nini donc napenza na baproblème ya solo oyo wana ezalaka baproblème su te obanalize noka baproblème parce que adoa comprendre ligne okende c'est-à-dire succès eza na makambo ebele eyaka nango ememi bozwi ememi makambo ebele matisi mpe niveau bakomba enfin ngai alinga siko bato ya bible oyo balobaka nzambe apesaka motu baniveau ya bakomba ya koleka bacapacité na ye te donc c'est très très important bakomba il faut ça fait partie de la vie il faut continuer koyaka mais est ce que oyebi eloko moko bina file bato ebele badutaka na bozwi nango na ndenge ya musique ekomela ko te na matoi ekomaka ere ekomelaka toi-même tu te dis quoi parce que elobamaka trop elokaka yango ke mbongo na ye wana ya bandako ya mituka ya kokabela baministre bamituka est-ce que eza kaka na musique kaka na banzembo na balbomo tozoyoka oyo namonaka kaka bénédiction na nga eleki nga molai bato bayebi ke bénédiction moko ya costaud bénédiction eleki nga molai bato bayebi kaka ke mosusu mpo ozala na ndako ya molai yo fo ozala mpe molai yo no balakisa yo te omona motu mo bebaso oyebi parle oyo moko nango ye okamwe mpe ya ye ozomona donc nga na regretaka nango te namonaka ke eza esprit congolais bacongolais toza bongo na mitu na biso ntango moto asufraka bato bakalikilaki ete banombre d'année nini asufraki mais soki nzambe akoma opesa motu baomi kotangela bane oyo ozozwa mpo soki otali bien bane oyo nga na souffrir na mokili na bane oyo nakomi kozwa mwa lipa bane oyo na souffrir eleki ebele ke oyo naozwa mwa lipa me ndenge nini bolingi naumela kaka na bane wana deja na souffraki deja ebele ya kozwa ezaka mwa mokie bolinga ndeni mais kozango mpe ezodérange mosusu on dirait okomi na baprétention on dirait okomi trop sûr de toi on dirait okomi bakisi yo mwa tetutesse toza déjà biso bacongolais ebele toa deya bacomplexe comment komonake naa na kisi aussi longtemps naa na ndako na gombe te bon kisi ezaka condition fo za ndako na gombe kisi ya mbongo te
soki nakomi na kisi ya mbongo seke fona za na bandako ba immeuble na gombe ozomona menake mutu asali économie poso mandako par exemple na matete est-ce que koso mandako na matete fo mutu asimela ngo na kisi ya mbongo koso mandako na kasavubu uto njili uto sele uto limete eza pene loko fo mutu asimela ngo na kisi et puis omona ke bandako ngo etongama maleme mo pe misale fandi ndeti mikolo nena fandi nololo banobwe chantier na ngai ya matete etelemi fait wana eza de ndaku na soma yango ndaku menangi na modifier yango na bandenge nanga etelemi pona pesa gilar ndambu misale etelemi fona zonga na ki obakisa mbongo veza nanu te wana bato wana baomona te mais tango eko osila pamara ya mbongo akisi mais babite ba souffrance ni na monaki pona économiser donc voilà naza pena na kisi ya mbongo mena na jet te naza pena na kisi ya mbongo mena soma na kara sikate na usine ya matricule 00 siko kisi ya mbongo ngo siko question raison est-ce que mbongo wana ezaka ya ndole parce que tu vas devoir kota ba doute na ba capacité na peut-être na bénédiction na bon surtout ko ba origine moi premier yake naza organiser naza pena étoile na yabi pe moi ko bomba na koli na famille ezaki pe na l'arte ezaki pe na pasité soki ndeni mais to zanga ki pe ale pe na moment mo bozangi ya olia yale pe moment mo classe na benganyo minerva les ate et tout na to ndeko mona et tant nzamba sali grâce que to zo moi ya muke to komo lukato bongisa et voilà vraiment congolais to longola nanu mo eloko wana kaba même personne wana ba koloba noke posomi ka ya mambongo ebele tosomi mwandaku babengongo ya kisi mais so relati Versace chemise à Versace les araso ba 900 quelque 999 tout ça ça dépend 1200 mais so la tango mona quand même mutu ana abiso ya chinois ya Turquie donc ozomona ke kongola la mutu mo abaluka na minute voilà azon nimake wana kisi ya mbongo ya kosomba ndako mais eloko okuta eza moins cher koleka ndako azonima te ke fo sombango so sombango ekomi ya lukuta ya tiki ebongo ni so c'est que ma bonne réussi la montée donc ça dit on vit avec on fait avec ça dit ça fait partie de la vie donc mais ça non déjà bon toujours avancer nango mais bien affilé les bateaux ba otala ba ndeko ba mona yo na ba texte mingi wa bordaka oza souvent au fait plaintif mingi ya rolela bolingo mingi ya bolingo rolela natali nalanda comédie moko il y a pas longtemps na biwane loko mo ya do facilité ya kanako ate wana na mona ki master moko bina file ba demoni aka ba déception na générique rolela ka siko la tali facilité ya kanane la pesi mbote mutakala na kolo ya lubi abi même bina yo akombo mo sauvage yo akombo na ki munda luba abi bina file yango so moni ba demoni alela ba déception akomi kitoko ka mikolo azaka mabe yango ando ba déception pour la naki on peut personnellement c'est-à-dire en fait ba thématique na yo question na ngaso ezabui ba thématique na yo nenge et s'enchaîner mingi na elle wana est-ce que ça était parce que au bout ya ko kabola gâteau na ba ndeko na biso ba parole ba komi bazali hein ba komi bazali parce que na Congo wana na bien certain Jojo Lina Chizubuma sanangai mo komi ya solo Jojo Lina présent tambo pas R13 Adadi ko tele ki na biso ba komara sérieusement ba Dielo Dordian ba Mobe Bolondo ba komara bena banzembo hein parce que yo boya ko kabola gâteau wana yango moni peut-être ba banzembo zo kende mingi na ligne moko fongola jeu non moni bato wana tout natangi ba kombo ce sont des frères que na yebi bango depuis tilelo monsieur Supé to solo la ka monsieur Supé voilà mais ba oyebi so sincèrement non na zwanzembo et pas mutu morte na yebi pe batana na bango j'ose croire qu'un jour nous allons avoir besoin de bango mais au jour d'aujourd'hui la variété tamba sala ngana grâce wana ya okoma banzembo nanga et puis bato bazo sepela na écriture nanga on ne change pas l'équipe qui gagne mais ba remplacer rande bato ba lembi oh bakataninde ah mili banga pe mali quatre équipe wana so lembi ba remplacer ba tie mutu mususu donc nanga na lobanini et la façon nanga ya okomela eza style nanga
je suis fier de moi lelo nena oka bato musu baloba bina file musique ya matanga mutu musu azoutilize yango lokola insulte mais mpo na nga naomona ke ayebinga na style ya musique nanga musique ya matanga mais ezwi place na musique ya Congo donc azo comprendre ke musique mo bo ezalaki te eye yango to surnommé yango kombo o naza vraiment fier nanga na obeta musique o ekokani na elongi nanga soki musique esekisaki ezalaki musique edendisaki ezalaki cette fois-ci tu es dans la musique à matanga et à côté au biso to gagner donc nzamba za lokumu un jour on reconsultera ba parole mais pour na lelo ba inspiration wana nzamba opesanga na banzemo na ngana banzemo musu na yema na hotel ya batu bakende classe yana banzemo musu na otalisa batu ke réalité ya vie ndeko na yo pelo mo pesa biso ya vie ba yelo bozo so za na ngoka ko pesa biso ngwa yanema yangona lita yana ko pesa yo ndeko soki baparent baza na makoki yo profite otanga ebele to ya moke yo nozwa mayele mpona avenir na yo basekaka mwana mobali te soki nanu akufi te kasi bakoki mpe koseka yo soki omemi vi na buzoba tala lelo sor na yo babotama mayeleme na fami ya babola bazwaka makoki ya kosilisa kelasi te basusu babotama na fami oyo etonda bomengo baboyaki kotanga lelo talanda suka na bango vi ekomande kolelalela me batika afrika bakenda mikili ya poto mpona koluka soki mpe mayele eza te eza mosala ya punda otala mokumba otika na fami baza kotalela yo papa mama yaya mao mukumari yo otala mokumba ya bana baleki mpe bafami bakozela yo baoyo mpe bazwaki makoki ya kosilisa kelasi te molende na mosala losambo epai ya nzambe na motoki nde okolia bato ya misala maboko koyoka soni te. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sautegens. Ozala na mikili ya poto, makasi na kayu. Ya drope nzau, mayele na mosala yaya. Obokola yondi nzau, obokola peshe kinae. Krista vibe akozela, noko akozwa, atakale. Na musika na moni, masananga Arnold Kubuyuyu. Kinoa, abotama na kin. Nande tolo babuaza na kolwezi po akendaki bulo ake luka na mutoki nde akolia na yemba banzemba boye ça n'a rien à voir na mamba bolingo nana nzembo mona yemba témoignage de ma vie vas-y nabota malanga na pasi mama langa mobola papa langa mozangi lelo nzamba asali nga ngolu nakomi kozwa mwa mbongo nabongisi nzoto na ngai bangula na nga basepeli te bazwi bafoto na nga ya kala ntango nazalaka na pasi batie yango na réseaux sociaux mpo mokili eseka nga babosani ke basali témoignage balakisi nde na bato ndenge nzambe alokotaki nga mpo akomisa nga lelo boye o nzambe na nga merci na ndenge opamboli nga liboso na bango kolelaka te soki nano okufi te nzambe nano alobi te kokamwaka te soki bazobundisa yo yebaki oza ya nzambe nayemba nzembo mo vanité mokola liwa nanga bajalu bakoya batangisi ma miso na mitema feti mokola liwa nanga libota nanga ekolela Mardoché Prosper bienvenue bakolela ya mai akolela leki na yake Arno amima pasi na motema miradi na ngai Ephraim na ngai ofradi na ngai mokolo na koa libota na ngai bobosana te bolamu na ngai na mokili bozongisa bolamu na ngai epai bana na ngai miradi na ngai Ephraim na ngai bebe os Rolls Queen bakolela papa hey. Bakosomba bilamba ya talo baena matanga na ngai
bakosala tapage mokolo na koa naliaki na bango namelaki na bango mokolo liwa nanga basusu balali na ndako lobi basusu bakobosana bana na ngai bakoleka bana na nga bakobeta bango kara lokola naza na bomo yango nazobongisa avenir ya Miradine Ephraim nanga amen mawaye kola liwa na ngai ekozala mawa voilà qui vient affiler ce qui yomo osa déjà affecté na niveau oyo c'est-à-dire aux autres mawana déjà les autres yomo osa déjà affecté ils ont envahir yomoko so maintenant je me mets à la peau des bateaux ce que bazo oh il batali biso wana en fait au quotidien na nzembo wana mélancolie au lati yango au manifester yango et touché dans le plus profond de toi ouais au bota alors c'est ko ba okandeni bazwa mayele et encourager bango et motiver bango ba ke lobby to za la tête otika bana batu mususu akosekisa mwana no lelo po yo za bon moyi mais soki yo zate bomba o ndeko ko ela mwana no ebonga na fimbu ozomona atako to kufite biso to bato to sala pe ba déplacement na mo tiki bana mais au mona ke bana ba o sentir ke bazolia ba o mena mais ba o sentir ke papa o zanga biso to zanga po se loko boye papa to zo ngo facilement mais papa siko azate tant que tu as bon moyo to mona makambo bongo bo eto kufa donc faut to préparer à venir pour na bana na biso nana nze momo ko na album na nga na mbela Prince des Amours d'Aberado titre na ngo réalité nous ebisa batu moto mosusu akoki olukelo pasi na vie tango mosusu ndeko no kaka tango mosusu mwasino mwana no tango mosusu mobali na yo moto mosusu akoki osaliso pe na vie tango mosusu connaissance kaka tango mosusu camarade na yo tango mosusu moleki nzela mokili etonda nde makambo etonda nde confusion aige lelo nga naza awa na Paris mais bato oyo balingaka komona nga naza na problème te baba ndeko na ngai te oyo tobotani papa moko te mama moko te par exemple base garde nord bakokoka oyoka teke basimbaki bina file na chemise atankale bacharo général Gattuso loger mais nga naza wat bandeko na ngai oyo misu balali misu mpe bazokende na bakar na ngai na kine mais bango ya mosusu base déplacer mpe babike ndeko na biso baoluka bonheur na nga mais ape na bandeko oyo anga misusu bakamarade misu mpe bana famille baluka ape ya misu bina filango azala susu te donc eza baexemple tozopesaka bato nga nazaka lelo nde na biso mpe nauti Belgique moto autozwa nga na Belgique frère na ngai Trésor Sanduku auti Paris aya longoli nga na Belgique azongisi ngai suti Paris nde mpe toza na yebwe soki monsieur Silia oke ozongisa nga su na hotel na kar na ye nazalaka na bamirlani michuri ofanda boye bayeli o chemise ayeli o pantolo ya kolata nazalaka na bavie na ngai bafiston manisa ofanda boye ayeli o linete ya kitoko ayeli bazalaka ndeko na nga propreté hotel 5 étoiles azalaka na toujours mpo na ngai aolambela ngai eloko akolia ya mosuku akosokola na sengle na yo mala ndeko na yo propreté donc eza baréalité ya vie toyebisa batuke mpo na koclôturer ndeko na yo eza moto alingi bonheur na yo ndeko na eza oyo bobotami kaka papa moko to mama moko te toyebisi bato te bakabwana na bafamille mais eza na bato mosusu akoomena mpe vidir na mokili mais a ndeko no propre mais moto mosusu akokofungola mpe makambo na mokili amoleki nzela nafandaki boye namoni mige aosala émission atie publicité ya showcase na nga osala samedi na Rouen ala ndeko na nga propre te mais un mosusu moko mpe bandeko na nga propre baliaka mpe mbongo na nga musique otala affiche wana mpe na statue te mais nalobi teke balingaka ngai te baya tomboka donc bayaniki WhatsApp baza bato nazalaka na bango so na na poto awawa tout so na na posa service osalelanga papa Prince Matundu mon manager ase pumonaka mpo na nga oya boya mosusu aloge yo kolia na yo makambo tu bato baomona bamonaka manager azolia
nzoka manager azo dépenser pour un artiste Pourquoi il y a qui rozonga nango? musu pe na bandoli ate nakokufa pe lobby ezongi te Il pas beaucoup fa lobby. ya bimisa ikaka me récupérer pété Rozonga nango. donc Rozonga nango. eza ba réalité ba Ricardo Zoumé azaka musu aza na ville mususu mais so ayoki ke bina fila ye Satellite. azui métro ye po azala wana pona koyedenga na mama mike donc pona ko clôturer ndeko no eza o alingi bolamu na yo yende ndeko na yo eza bokutana na nzela eza botanga place moko eza na église soki kaka moto alingi bonheur na yo yende ndeko na yo voilà. Le mot important, c'est-à-dire en français, la famille n'est pas qu'une question de sang, mais c'est plutôt de celui qui t'a tendu la main pendant que tu étais dans le besoin. C'est-à-dire oh ya yo na ndeko na yo wana. Ozomona ke banzembo moko éducatif ezoteya pina bato ndeti mikolo na nzembo moko vero lelo nakangi yanga bisaka nayebi ke yo kolela kasi kolela nanu te okoyeba no raison vero mama na ngai mama nake nandimi na vivre na zamba nakoma camarade ya banyama nakomi ekenge na mokili bato ya malamu baza moke mokili etonda trahison baninga oyo naliaka na bango soki napesi baseki soki nazangi bayini mokili esalema bongo ebongo mwasi napesaka 1 million mokolo amonaki 2 millions alandi mobali ya 2 millions akomi komonanga sans valeur motema malamu nzambe opesanga ekoma lokola punition nasalela bato bolamu menga bafutaka nga mabe nzambe simba motema nanga naina ba innocente po lisumu ya moto moko ekoki koyinisa mboka mobimba verona ke nandimi na vivre na zamba nakoma camarade ya banyama donc nzambe asima motema nanga po mabe ya matope ekoki oyinisanga migeniema oh mabe o matope asalinga aza mpe ka journaliste melingo oloba te ke lokwa matope asalinga mabe migeniema mpe to Frank Stemai to Adoyuwe to Anel kalokwa bango mpe baza ba journaliste bango mpe basalanga ka mabe donc nzambe mpe asima motema nanga nakoma kodiscerner parce que na vie sozo ba choc trop ozo ba trahison trop oyina batu nyonso na ba o ba vrai na yo. Et puis, combien de problèmes et résoudre dans la famille. Tant que moi, on a bimité na meka mena biso. Donc flash nango déjà. Voilà. Continue na TikTok par-ci par-là. Donc nazara penché na banzemba bolingote. Et puis ato yo ki banzemba na bolingo yo kapena ke yana ba message moko, hein. Nazomeka koboya yo me ba souvenir. Banzemba ekali polémique. Ezobendanga kaka bolamu elekaki ebele. Na obanga pe kolinga moto mosusu tango mosusu na kozwa oyo aleki yo na mabe na préféré na bongisa nzete na ngai etengami ke nalula nzete nayebi te koki kobota mbuma bululu moto nyonso aza na problème ne alors moto aza nango mbatable ndo ya mama non il pose un problème alors il a comme banzembo bato nyonso en tout cas il a comme banzembo morceau na tikanga na dédié yango penza na partenaire privilégié na biso Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. Ya Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle, Porte de la Chapelle, ya Jimmy Chimanga, merci pour tout. Jimmy Chimanga yango wana et puis na neveu na biso Eliezer Lodamastone na kati ya Bundes et puis na maman na yo mami Lodama na pesi bino mbote côté bozali en tout cas mbote ya motuya puis na bosa na te Thomas Matope mon frère depuis Kinshasa et puis masananga de tout le temps de tous les jours d'Ali Vancouver Cocody Coco allez là on ndenge nini et bien affilé to qui n'est pratiquement vers la fin parce que ma beau-père a photo libéraux pour m'embrasser les a ébélés. Mais une toute dernière question bien affilée, le pardon représente quoi pour toi? Le mot pardon. C'est une puissance qui libère. Voilà. J'ai vu que dans la Bible était le mot phrase ouana. Le pardon est une puissance qui libère. Et dans la Bible était. Il a raté. Ah bon? Il a raté. Ah mais mouta biso dans la Bible était mouta lobango à sage. Il y a une parole de sagesse c'est dans la Bible était. Et la Bible des aranangote. Lelo bien affilé tout le monde Kofi Olomide, Félix Oazé quoi, de bons amis. Baza kutu na studio ba préparer loko. Mais surtout zongi kaka sima muke, ba to ba kuta na ba problème sérieux. Moi j'ai été là témoin. Tout le monde a bina ba touti mutu. Masala nga champion ki waka ba tout type na mutu ka bukana.
T'as un niveau rendre comme qui. Les loges bien oui rabazonga na penza, famille zonga, bazonga sa bolingo na bango pena ya série ya mulolo. Toyebi lobité, lobi nzambe mtayebi. Yemta to ba futuriste té. Mais tout ça peut ba prévoyant, tout ça peut prévisible. Et là on nini o reko sala que lobby tout le monde a réconciliation entre bino batu ya clan moko. Clan on a c'est-à-dire clan, il y a Light Music, il y a Villa Nova, c'est-à-dire Maestro Fabregas, Librator. Vous êtes belé, vous avez un clan mobimba. Mais entre bino, les loups ne se mangent pas entre eux. Mais niveau comme au Kendele, en tout cas, pour te franchir zone, il y en a retour, qu'est-ce qu'il faut pour te réparer? Bon, bah, règlement, il y a qui a mis na biso, parce qu'à la base, avant tout, comme il y a oh, bah, Michel Intel, tout ça, non, bah, master. Tout là, tani ba bilamba, tout yemi na batinel, et puis les lots nzamba sali, grâce, tout comme place, tout comme. Alors, on a loi qui a mis na biso. Et ça, on a moutou moro imposa déjà système. Oh, ya la qui sa biso, ndenye yaza, vrai face nae. Soka bebane na moutou. Ceux qui babongisi, ils ont plus pour l'intérêt nae, pour ya se servir na moutou ana. Ils ont vrai té. Ils ont oh, ya loba. Na loba na ngai personnellement. Donc, déjà, na mona moutou bongo, ndeni litoko bongisa te ti mukile dae, parce que ils ont la vrai té. Tu vois, ti mukile dae. Nzambe na satan ko tunan ba bongisa te me waze kona kofi ba la personne a vu nanga parce que na hypocrite. Voilà. Na la vrai. Mutu musu paye pa yebi pe bongo ke. Ngana bina file to yoka na souté. Mais soit fandi awa. Tellement na pour ça c'est petit sabatu ba otala ye pour abima bien. Alors ça peine na langage à utiliser pour batu ba moné bien. Moi j'assume mes propos. Que ça soit batu ba monanga mabe ou to bien nzambe kaka mona ke na vrai. C'est ça. Dans la compte à rendre na batu mokilité, dans la compte à rendre na nzambe. Donc, on a remonté on zamba yebi ke na okosa. Donc voilà. Ok, na musika yo kutuma mbale linge sale, c'est là en famille au longo lango do otelango vena au matelango bande rouge. Donc tu maintiens tes propos donc yo za wana toi bandi mango bon apprendre où à laisser. Non, net Ibrator. Ibrator. Il y a à peine un mot. Il y a un barambuka, il y a de la musique. Lobby qu'on a peut-être. Toko yo kana bisopi. Po ye. En fait, on est dans vine to zabwe. Toko manna un esprit ya mindele. Mundele achara muninga ni mundele poa mata. Mais biso banwa to zala mutu amati, yo do sa l'effort. Ole yo sa l'effort o mata ko lekae, mais yo bando sa l'effort o ben na ye akweya. Oh même énergie on a yo utiliser pour na ko luko ben na mutu akweya. Yango na ko bakisaka pa no po yo mata. Ozomona en fait neto sala ba guerre na so musique boy eza pena na batu musu ba kenna nango odela o eza ke to kwa wana tampa ko lubango na ba télévision te ba batu lo kwa musu ba vibratoire ya mamo boy suka na musique na ye mo place ça na ngamo to bina ka ye to suka na musique mais za na batu musu ba kenna nango pena na ba ndenge ke so nzambe te mais em sunde to fandi boy isi ba kunda biso kala donc batu abongo tant ya obongisa eza te voilà. Na lobi te ke na après ya obongisa na Ibrator uto na lingi to bongisa mais na talisio ka potanga ekomo na ye na koki ko so batu nyonso te na sangisa mona lisumu ya mutu moko to batu mibale na talisio kaka ba niveau ba grandeur ya ba problème ngo na mamango na ekoma soki pe mukomso ya Ibrator o mona pe mso ko ye biso pe boy mais o mona so tangele ekoma batu mususu au mo apa o ye biso kanne na lobi ke et si marate po to yebani bien. To yebani bien, trop bien. Biso na ba petit frère na biso to yebani. Ba petit frère ndo banani. Na ki camaraderie ba leki ba la ba ya ba la. Biso na ba Ibrator Nicolo. Mbuzi liaza ya na yo. Ya na ngai, Thierry Migler pe ya na nga. Voilà. Ngai pe ya sera Rafati pe ya na nga. Mais ngape na ba petit na nga. Ba petit no banani. Lelo na utanga ka ba ya. 2 ans ba ya kaka. Lelo la taille ka ba ya. Le truc est l'école ba ya. So batangi to za petit. Donc on attend ba ya. Merci beaucoup. Batangi la petit. Encore dans la live il fallait pour pas a dit sous bêtise sous nzembo na yo. Et ba kitio liso sous mutu makasi no. Mutu makasi des sur les vires. Ça lit bien.
Non. Ça, bien, bah, on va reconnaître que donc c'est l'ascenseur, voilà. Non. Ce qui est le baboy, c'est que vous avez ça fait dans la fallu le bien basunze monanga. Non, j'ai pas dit ça. Ouais, si. C'est la vie qui Donc, il y a une seule là, fallait avoir comme ça. Bina filé, t'es type minze moi bina filé. J'ai pas dit ça. Il y a un lobby. Oh, le quoi, mais le fallait minze moi. Bah, qui sera tout makasi? Non. On a lobby en wana. Non, viens dans la fallu. Merci. Nanenge a pensé qui, na ouais manze monanga. Aza miroir ya musique na biso. Ala parmi ba miroir ya musique na biso. Le 29 on a martyr, hein? Un mot de ta part. Non zala. Non zala. Non ke malem. Na fanda ki bena obeta showbiz. Na moni vient nga faire gola. A publier na page na. Ba golo bo kende concert ya bina filé. Bo ki soutenir. Na moni vient nga sele yo scram. A publier na page na. Abi. Ba tutu balinga rabina filé. Bo ki concert rabina filé. Na showbiz batutu balinga ngai selio na moni vie na ngai hérité wa Tanabe a publier na page na ye a part wana a yeli susu na concert na nga salinga surprise a farote pe a kabeli ba musicien na nga mbongo to yemi na ye na moni papa na ngai Félix Wazekwa a opesa programme ya concert na nga na temps de leader passer na biso mami lela et puis grâce ni na non na moni frère na nga Samarino a na page na yeke boke concert a bien affilé et là que tout ça va bien quand même na bato donc bato belé oyo bazo lo ba bien senga lelo o bazo changa poa lelo na za fier na bango pe na opesa bango merci mais important ça que tant on a banda ki carrière na zala kité ko label moko boy produisa bien affilé zati na zala na mutu moko te ayabu ya fandi singa na TV ya fandi nga na fandi alobi ke mikolo yo boyo kakaye to bolinga ye asate na komaki na bato yo o mususu a ça le fort et roloba bien pour nanga pour on a choité na déjà na terrain on a choité faut le bara faut le bara bien ato se pelaté faut le bara bien pour na salle de be fort nanga et place on a na salle be fort place na komi a ba vient nanga ipe ba monique oh à cette toile montante à au matin pourquoi pas biso peto bakisa maluba to bakisa ba acte pour nous ramener le sous a ko comme ça ta moi a et ça ba o ba vient ba sala na sala qui déjà fort ko uta a ko komati a ba vient ne ba lo ba rapper na ba master o pe ba lo ba bien sur nga ko yemba pe ba nzemo nga ba lo poussa nga pe le sous donc voilà. Merci beaucoup Ibina Filé to pratiquement na souka tes impressions par rapport à notre émission et puis un dernier mot parce que programme isa neto so na le loboé concert isa lelo. Ouais. De tout soit non lelo samedi concert eza lelo. Binga bande ko baya po biso to bingi bango baya déjà yo binga bango tinga des annoncer na. Lelo samedi à na rua na espace tapis rouge. Non mon ko te même tout moi bisinga ah yo na sixo za na ngonde ni yo ke na tapis rouge au buka ngone bité ya muke ni. Non ça va bien. Voilà en tout cas batu ba yebele to kutana wana et voilà batu nyaso batalinga merci na bango et batu ba retenir ke na grand concert en Angola le 12 novembre on a signé Atlantico merci na sénateur Paulo Tudilo et puis le 20 novembre na piscine Alvalade donc pour la deuxième fois signé Atlantico ça le est vraiment compliqué donc jeune garçon ngai 42 no beta pour la deuxième fois jeune garçon abeta na wingete ba wingete ba quartier la tête biso to benga ba kofi ba wira ba jibe ba koko donc na pour la deuxième fois donc batu ba yebele ba savourer musique ya Monsieur Ig voilà pour na bambote na pesi mbote na maître Kazi son éminence maître Kazi et il y a Patou Zapatero vice-président ya parti na biso Congo Uni il y a Papi Matalatala da Costa tonton Babachi tena di titre petit na peu Junior Babachi donc voilà batutu batalinga yi na pesi bango bambote belé et Arnaud Ambulom selon mon cœur Yamaï Yabalé qui c'est j'ai Vinci Loulou directeur de ça J.R. Sambilessin Trésor Sandougou bientôt nze mona ezoya destin et puis na pesi mbote na Mirlan Michuri oncle Norolando Michuri papa na Mirlan Michuri et voilà
Merci beaucoup, Gbina Philippe. C'est peut-être souhaiter bonne chance pour un concert à l'élo. Merci. Vous allez appeler tout ça, l'effort, tout ça, parce que ça la paix bien présence Nabiso. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Si vous avez aimé. Et pardon, on a besoin Batunanga Moba très très important. Oui, rapidement. On appelle Siman Mimi Lolo. Bambote Belé. Il y a Boss Babimbi na Birmingham. Voilà. Nia c'est penza. Mais au bout ça nous peut être très important. Nani? Zidane Fikola Congo 10. Oh mon vieux Zidane Zidane Fikola. Mutunanga mon ami. Hérité Minimbu. Et Stone Mukendi, le robinet monétaire. On appelle ça Bambote Belé Sikali. Kitoko mais batu ba mesana ko benganga ig bina filem drangeta Nostradamus c'est agre gré marteau piqueur. On va te développer mon Mososo. OK. Merci beaucoup mesdames et messieurs. On a pesi Bambote Belé na batunanga na Liverpool, Joe Singoma de Liverpool parce que Salim Botenayo et puis notre numéro est affiché, c'est-à-dire les remarques, les suggestions ainsi que vos soutiens. On en a besoin pour faire avancer ce travail. On a commis pratiquement la souka. Je n'oublierai pas encore une fois Basse Gare du Nord, Atankale, Gattuso, Binonions en tout cas, Fiston Manissa, grand garçon. Eh Migolo Nkosa Nenkosa. Sarana na j'ai confiance. Mais gagner ma solo la vérité. Mais ça peut Koumassé, Photo Shalom, Bambote Place Azali et puis Michel Kombe, Aigle Royal. Né Natangi Michel Kombe, ça qui est Monsieur Sidi. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine.